bandeko bangai biso nyonso toyebi yango ke ntango soki tobeti match de football e soki na premier mi-temps bamarke biso 2 goals et que na deuxième mi-temps biso tomarke 4 goals biso batokokona lendi le 7 août totambolaki bakongo batambolaki badepte ya kundaku batambolaki patu badepte ya kundaku bametaki match ya football na Hippolyte Kanambe mais match yango na premier mi-temps esukaki na 1 but partout. Yangwana lukula tozali kozonga na match retour mbala oyo tomarke 4 goals pour tout gagner définitivement, pour tout binga na Kabila définitivement, azonga na Rwanda, azonga na Tanzanie, to akende na île Seychelles. Peuple congolais bande ko bangai na yoka kiambo ke sola na basanga babandaki kolakisa bambila les prières à l'endroit mon agam kokolo pe na échangeur pe omonaki basoda balati bateli ya kundula Congo na babande rouge na mitu na minduki na bango ya Hippolyte Kanambe babandaki kotire peuple congolais na basoda wana bayekole ba prière ya kundula Congo balataki babande rouge pe babandaki kotire na loboyi toyebi bino ezalaki kozali barwandais mais soki kozali bacongolais oyeba yango lelo ke Hippolyte Kanambe akotika na mokili oyo te mokolo akokende ti kose souvenir na bino parce que toyebi bino toyebi bafamille na bino bino bozali kotire peuple congolais oyo azali kolibere mboka na ye bozali batraître mpona match retour ya lelo nasengi na bino bobala minduki na bino contre Hippolyte Kanambe soki bobaloli yango tokopala na bino mais soki bobaloli yango te ntango Hippolyte Kanambe tokobenga na ye peuple congolais akose souvenir na bino bana mura bino bana mura bozalaki kotire sur bato bazalaki komarche contre Hippolyte Kanambe ezalaki bozali bana mura ya Rwanda mais soki bozali bana mura ya Congo botire na bandeko na bino bacongolais oyo bazali kolite contre Hippolyte Kanambe toyebi bino peuple congolais akose souvenir na bino ntango Hippolyte Kanambe akokima parce que ye akokima ntango akokima peuple congolais akose souvenir na bino parce que Congo na bino eyebani parce que boyebani bozala barwandais mais soki barwandais te etali bino basoda na bagendarme biso tozali contre bino te bato ya bundula Congo bazali contre bino te bakongo bamarchaki bazali contre bino te bango nde baboyi Hippolyte Kanambe na recolonisation tuti rwandaise voilà ennemi na biso mais ennemi wana azali ennemi commun entre biso na bino yango wana bandeko na ngai soki kotinda kake natinda ngai noko
c'est trop de travail. Yangwana le biboye. To sala en sorte que manga oyo bino boye ko sala, bino ko sala. Oyo bino boye ko sala te ngai na sala. C'est un partage du travail. Yangwana na le biboye. Vous va na aseka. Bino batubaya kotala na mate zulu na marge na deuxième mi-temps soki batu ya vuvamu batelemite soki batu ya aseka batelemite baleyeke babwaka nsuki tumu babakuta nazali kosenga na ba abe pe na ba évêque ya sengo bobimisa bakula ya katolike. Parce que peuple congolais a joué Fanzala, peuple congolais a joué pour gagner la force commune, peuple congolais a aligné à Bingana Bino Bosali pour retenir le peuple, étant pour la terre, c'est de la trahison.